Allô la Chine. Allô la Chine. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. C'est la votre Karine Mokonzi la baronne. Vous allez bien, Awa? Hein? En fait, non, mon appel. Ba message déjà naibisa bino la Chine. Soki bobenga nga pona babuzo ba oto yoki to moni to sali dia naibisa bino so bobenga nga bona bando yamba téléphone te. Parce que mambo benga nga ils en a sens te. Nasali statut na moni ba commentaire na bino o eza mami te. Non, eza ngam nasali statut. La mama ma page la mama s'il te plaît soki oki kolongola ba photo ya père. Soki eza possible la mama longola ba photo ya belle famille ya ba parents feli parce que basala na internet te. Ba chinois o ya solo na ba faux chinois o ba koti parce que ba chinois solo ba na tante biso ana la Chine to finga kana ba parents ba tuti déjà la base to finga ka ba parents ba tuti na la Chine donc ba o nyonso ya ifet mbi ya zanotish te salim ba o nyonso bazo finga ba parents papa feli ba na ba chinois te donc baza ba zozo bozo lata bilamba ba chinois bosali ba faux profil na ba kombo na nga parce que bobi bon to bando finga ba parents papa feli poto lukila ba problème po ba discuter po ba swana e zozo soni. Donc botika so bo monika mutu na commentaire afingi papa Felito afingi belle famille bo sasa en fait na moni bo koma oh mami baboto lié téléphone mami papa Feli akangeli mami basali non baboto linga téléphone te so na répondre na appel na bino c'est parce que vous m'appelez pour non tout na mambezanga mutu na makolo déjà na no so ba zozo balengi si bino boya kana ngoi pa nga te boya aussi c'est langa grimace ba zozo non. Yango répondre bino te yango pe nazo répondre pe na ba message na bino te na ba appel na ba message nyonso na répondre te parce que wakaka mami ba lobi mami nani yango azoloba na bino makambo nga mona na lobi te muto oloba na bino namoni bozwi ba photo ya parents papa Feri bat batia yango na ba Facebook namoni bat bazo commenter ba ofinga en tout cas ba chinois beaucoup mis la ma page information la maman je t'aime beaucoup ma page beaucoup mis l'information que la baronne Obiso qui a koki kolongo la ba photo ya papa Feli ba photo ya maman na ya ba pardon ba photo ya ba parents na ye moko papa Feli bomoni nga moko tu na postera lisusu ba photo te. Parce que papa Feli à la base a un musicien te a un journaliste te ngam na meme ba photo na internet ngam mom na bando poster tala yoka zozo oyo Karine voit na on dirait ucho lela na ucho lela tena leleli nini seigneur Karine pasi na yo eza pasi na biso si na yebi mais bo bino pasi yango siko boyokela nga mona na pasi te biso neni pasi nangi komi pasi na bino nga na pasi te même ta voix voix na nga ezala kwa ya mutaleli ah bon oh peut-être pongi voix na nga ezala sulu kwa mutaleli nde nini moi aussi je t'aime beaucoup. Azo menansi yo mami en tout cas boza na moi respect hein moi respect na papa Feli on menansi nga na nini pe wapi Karine motema pasi ya nini yango nalingaka yo mingi kosala nga boye te nasali nini la baronne soit forte mamba forte wana cop na ngati
Pesa position oza bien. Ndenge na oloba boy bobi fo na ngai alikuwa mtaleli. Siko position ngona pesa na savon de nini. Ozo lela nini yaya. Nga na olela. Oza na pasi Karine tikala. Oh, nga na pasi te nga na. Karine luka mobali. Yaya yonde luka. Nga na luka te nga na adena mobali. Yo luka. Reste calme ma belle prière kaka s'il vous plaît. Bien sûr. Biso toka bataba genou. Toka bataba genou makasi. Oza wapi yaya. Oui, nzamba zo contrôle. Biso déjà. Toi, bon, attends, quoi, le 24 et qui joue à présentation. Malgré les 24 et quoi, biso to zaba to soye to quoi, to telemi to poupoli. Allez, en avant, en avant. C'est dans ça ba vidéo te na ki na moi ba occupation moko et bozo benga tout moment non yamba na non tika nani yango non yamba te siko no moment ba message na bino oh te papa Felim ta komi statut oh yem ta botoli Karine ba téléphone ye bwebwe na moni tina la mama yo penza est-ce que yo cause information ya nzela yo zo na source meilleure page comment meilleure page la maman ose information ya nzela en plus. Karine, moi, à 23 ans, au bengue papa. Oui, attention, à qui a 18 ans, papa m'a cassé. Papa bandana a gêné. Eh, yo benga ya yo cassé, eh. Papa m'a cassé. Reste-toi, ma belle. Ben oui, la vie continue, hein. La vie continue. Ndi ba wesh ba continue. La vie continue. Ba ma msou comme en avis, ils ont pris cette expérience. Eza ba leçon vie ya combat biso sko to mesana na combat do to mesana na kobunda ngo donc vie eza combat batu nyonso na bible o to bakoma na bible bakutana kana na ba combat na vie na bango bongo biso so to kutai nango eseni ya sikeza bamso ko mami mikolo to omona ote ba live na YouTube te bo omona nga bon non na l'accès le bébé le ngande est raté babi Anaïs olela aze pafi eh bo ki voit Anaïs eh bo abandoki eh bo ki voit Anaïs wapi nzambe eh choncho ye te kabino obi stati pa Felim ta koma ki donc voit oh comme pe ya pa Feli ka ah bo ki voit pa Feli bo ki voit Anaïs bo ki eh bazozo wana musale Karine alingaka mingi vraiment zala kaka makasi merci wana cop na biso mami ata dala Karine se plutôt Pekisa Feli ba jeton pa Feli oboka ba jeton te bino bonde na na ebite na benga on soki incompréhension boka nango bolingi ko bota makambu ko kanisa ko imaginer bolingi ko sangisa makambu pardon vous a grave boni mama mami keba na 12 na bisio ba chino bandoki o ba ki voit Anaïs banchor oh ils a 12 te mais ils a 24 courage wa bandota baba pas Filiam taba 12 te ici chez nous 12 élécatés on dans cette maison 12 écotacatés 12 élécatés 12 élécatés kuna et pas voisin na coin 12 élécatés
Bon le boss là qui va pina qui na chambre. Na qui na chambre bino boyebi wana ba sa vidéo na ezaki erni. Na boyebi ezaki erni. Nga na koti kolala na tiki pa film tando lamba. Nga de na lamba ki na lie. Et puis pa film vika ki na bapaya. Nga na ki olemba pa film tando lamba ki ngolo na malangwa. Aki na ba camarade donc ba sa ba vidéo wana ba gradi ba ki na salon benok na ki na chambre. Nga mila shisha tina mila whisky tesiko. Vina nga tesiko. Na vanda kana ota batende ba mila. Dis-nous que tout va bien. Mais tout va bien avec Jésus. Papa, ceux qui posent papa, ceux qui posent maman, tout va bien avec Jésus. Feli lingi na yote en plus Feli abimi oza et pas. Ah, lingi ngata lingi nde yo zozo kufa attention. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.